bako négliger ba parole te ba mise ba mona lokola non ngana moko ya bango sans album qui ne simba qui peut sanganga comme okoma na succès okoma voilà et aux arrêté donc après banga ceux qui bango ba respecter banganga soit ba maître spirituel ba l'équipe ba musicien ba chant ba parole ba pesa bango manzembo te et puis nzembo muté koma ya mututé bato ba silika po opesa nzembo yembi ezaka po ba comprendre te au moins to adopter mon amutu aden na yeza ayote moi même aden ta to adopter mon amutu ndenge nini makilani ezala ya vrai père biologique na ye amise bazaka so bande ko tapota changer ko mona kwa ye vraiment a komi pe bongo oya a robin so 12 heures yé pa na ye ti 14 heures azana na kati la canal 7 ata la canal 7 clim e beta yo lembi abam bon bazaza maele mingi te limbi sangana lo ba excusez nga na ye pour na travailler makambu ya vie na yo il faut nos en énergie pour na sala ngo mais moi ya fani so banda ko ko a nyo ko lo do ata la musique afi musicana alembi siona ovandi 15h 16h ayeko bima énergie to esili na makambu fo yemba o mango sou bien te alors que eza vie na mo bima ba mise basala sport ah oui ah ba plan on bien ah plan on bien mais ah na choko ola tu na choko combien azo boiza bien na sepe na ngona zongo a peso a tala da etana yo abi ke tamuso yaki na transport non ya keba ola ti elamba ya bien te a comprendre vraiment que mental nous souffrir on a besoin de 100 $. Donc ya peso posa na pasi a peso te po mbongo ils ont mérité en nzembo donc a peso yo par rapport à faiblesse na yo parce que nous avons méchance quand on a nzamba pambola bino sunga bino bo vanda na ba immeuble mais boye ba ki amitoki ya batu mususu tambola na ba voiture zo ba sa ba métis boye ba izaka mitoki ya batu mususu ezaka lo sambo bosala kate ezaka ba oso ba sala ko fétiche langa jona salinga passe obini ni ba futa yo mbongo selon une faiblesse na yo ngena nte faire malgré oyemba te faire nante ayi manze mona nzembo mama ngana kabi motema nelima tona Paulo nzamba mpungu we lotisanga tana ndoto tango mosusu ngamena lingaka mabe modela ko mosala ngai lokola kana ngai kala bebe asenga tinga bolingo na pesa kiye tango kozongisa motema komi ba problème. C'est-à-dire Fabrice nana yemba na nzembo mais tout on a mon aime bien ngia aime bien autour aime bien autour yo na album asika album on a okaki un jour on ngia aime autour ayo nzambe moto sala bolingo ye moko watonda bolingo oni boni yo moto mo ile ya mpambo zanga bolingo bolingo pesa nga mawa compliqué au moins net mo super zo bosé nae aime bien on nga pe na mbaki yango na linga kuna sala clip mais moi phrase ka les longs là déjà qui ont plainte comme par-ci par-là à dire il faut qu'il se justifie parce que qu'on soit dans la banque comme qu'on salit personnalité dans la banque abomina famille aleli abomina famille abomina babana batonton les longs fois qu'il n'a parqué va se présenter et là on est salé qui a été dans Nzembo et pas Fabrice en même temps qui rappé na ninde on a biso déplique au lo banini et ils en ont tardé déplique atala ka Fabrice azapona Fabrice tala au déplique azapona yo bon comprendre que au bo les amuki naibi que valeur à Fabrice et pas déplique les Kinzembo valeur à déplique pas Fabrice pe les Kinzembo babo mona bango moto. Voilà, très heureux de vous savoir si nombreux pour suivre votre émission. Je nomme Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble, en même temps une émission qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, vous allez remarquer sur ce plateau, je vais devoir recevoir mon invité. Avec lui, nous allons quand même de parler tout sauf rien. Il est déjà dans nos murs, il s'appelle Gaylor Dorian, en même temps musicien et aussi, sans oublier qu'il est parolier. Qu'est-ce qui se passe côté Talia, est-ce que les lots bazo bénéficient nango ou bien les musiciens bazo lekela bango na ba revenu les autres monde ba musiciens baza ba riche est-ce que ça na ba parolier ou après ça ba musicien ba nzembo wana
close na bango ils allaient rendre ni là pesa bango banzembo wana. Je vais devoir saluer toutes ces personnes qui nous suivent, à commencer par Willy Moucheni, le véritable Kodiamboka. Bon séjour, bon retour à Kinshasa, via Willy Moucheni. Et pourquoi pas celui qu'on appelle Gauthier, mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal. Il est déjà avec moi, mon invité. Il s'appelle Gaylor Dodiam. Bonjour Gaylor. Bonjour Mike Lokamba, monsieur Kissi. Bonne santé. Ouais, quand on a pas mal. Voilà, ça fait belle rette, mais que le belé au bungi, Gaylor Azomon en a été. Qu'est-ce qui se passe? On a le respect à la fin de voilà. On a le chapeau na manette. Voilà. Au moninga na différent. Oui. Na ba musicien so moni ba renyaka. Ok. Au moni vient habituellement à l'elo fali. Ouais. Ba bénéficier na ramo kuti fali ko faire roi. Ouais. Moi na roi mo ko souffrir. Ko faire roi en Afrique. Tant aux ana roi soza maele au succéder au komaka danser. Tout à fait. Ba vient habituellement ba faire rigola ba kutaka wenge kabwani. Bozemba chantal ya hymne national ya Congo. Ato ibi oyemba te so era simbelo boko ozana succès. Parce que même batambunda bazaki na succès. Mais biso moni biso to lokola ba Jean Baptiste. Ça dit moni ba Simon Pierre ba Jean pour batéa il fallait bakutana na Jésus physiquement. Moni Jean Baptiste physiquement kutana na Jésus te matéa danger. Puis présenter Jésus na miso bato. Le biso to abongo to zani na bundanga moko quoi. Na ndenge mona batuté. Ya moni ke na ko zapena ba problème. Ezaki miracle pour nanga. Parce que Romani va vivre comme millions de personnes toute la tôle. Mais biso denga dans 2013 na zobeta ba 300 400 000 500 000 vies. On va tout la tôle na va vite. Sans ouais na simano, sans Kofi na simano, sans JB, sans polémique. Tout ça dans émission kala déjà. C'est ça Toria wana parce que ba tout le faut ba qui est Gaylor Dodiam Zanani Asalaranini. Je dois quand même signaler à toutes ces personnes la biso qui est Aza parolier à Oumel le monde à Kokoma, en même temps musicien, artiste et musicien. À Sala Banzembo Oyo, Ngana Ebi et Marka Penatanango. Mais Gaylor, qu'est-ce qui s'est passé dans le moment où on s'impliqua qui n'a pas Yemba, il voulait pas mal, mais du coup tout le monde on s'est arrêté. Et le bonnet combien là? Bon, ils ont un problème quand un problème na producteur nanga. Donc au succès ou comment? Non. Ici tu as maîtrise ma caméra. Même si tu as luka ngonga moko na luka mwana shege na mifuteli minerval na zu diplôme. Oasi ke ko lekelanga na mutu na bano kanza pasi na ngano sona mona. D'accord. Ezaka makamunde ezaka vie etambola nango bongo. Soki yesu na 28 asali miracle était le biti kazaki Jésus té. Azelaki 30 ans ngongé ko. Parce qu'aujourd'hui c'est rare hein. Na épinglé loko c'est rare. Au salinze mon na Kinshasa, batu baebi ko na Kinshasa mais na poto baebi oté. Mais ailleurs ils allaient le contraire. Na poto en même temps batu Mike Nzembo très très bien. Jour où il a sorti officiel là, plein à craquer na katia ya France ou na Château Rouge ou na mona iba ndekobele. Mais aujourd'hui Gaylor Dodiam balobela les sous-souté. Déjà comme un problème à vinde quand na ebisi yoté. Les gens ont expliqué que na 28 ans Jésus tanga sali miracle était exact que ngouye silaki. Juste azozi il a 30 ans makamunde. De poser la rap pour m'en bandela dedans. Nazali une enfance. Nazali moi bariki les avis. Nazali moi bariki moi kamwibele. Et le cause va pan. Et lobby te keza kokufa. Juste bongi nango de makambu c'est bon. Voilà. Là na studio. Toya wana. Moi mo sur les ebele dans studio. Ah to na ko mbata moi dimi rappeler batuma moment wana makambu des alaki sérieux wana. Voilà, rappeler biso. Et loko est marqué au secteur. Yoko senga mbonde betete pona yebesi koza. Ego senga mbonde lela te pona yebesi kozali. Yo nazo mono bona pusa na pene na yo seke bolingo esili mama jile kitenga kena ye bébé seke bolingo video yo jile kitenge ancien boss nanga donc le muta découvrir na simandako asala kena ye bimisi yo pe na miso abatu Trace TV bat tout la tolo le jile l'excellent on a 2013 mais le kana ba Trace kala à l'époque 2013 là dans les Trace TV 2013 les ans encore talent et au moni diamant ba sala ngote comme diamant kela maka diamant et cause un problème tam c'est pas salité moi salité ba bazo les cas muto avona ta mona aya diamant te mukolo ba découvrir ka ba diamant zalaka ba otonda na bango album mystique ya on comprendre. Tu vas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre Yona producteur Nayo? Il paraît que vous avez qui moi un problème vous avez qui comment? Il y a ça les promotions trop en Europe. Malheureusement on a une chance de Kinshasa, batunyo se baza confier ba ça a commencé par ngamoko na yeba na de ba ça la promoter. Ba là musuta ngoya ya zo mona tam sur le quoi na négligent. Musuki zalaki
na beta na album te na beta na orchestre mutu te na ki débutant na ki na moi problème ya makambo ebele ya sala ki promotion na poto lokola kuna ya ki da ça va alinga ki ne pesa la bongo du coup tango ya ki amoni mo bongo te ya mona lokwa ngam na zaki négligent mais nzambe ka sunga ki biso to kabana biso na ndenga bien avie na nga za frère na nga makambo za na ngo bien nga pe lelo asunga nga quand même lelo yo na parvenir aussi cet album nanga moko na ba moyen nanga pona moi 2-3 bateaux ba yebanga na simana ye donc zamba pambola ba kisele mikolo pena place za je l'ai quitté ngamiska prod à maison na biso moment tout na olingana zonga nanga nzamba bénir ye. Voilà, nzambe ya bénir ye. Alors parlons maintenant de Gaylor d'Ordiam. Bateau yo bazo occasion peut-être aujourd'hui hein au bata la biso en scène en ce moment un peu partout ba à part koyemba vrai source ya Gaylor les années nazara na parolier non les lots arsu parolier te toloba nazara ka parolier mais na te ka kanne sunze mbote lobana kabela mutu ah comment parce que na encore mais na encore escroquerie c'est-à-dire quoi escroquerie c'est-à-dire mais ça dit ba mission de bazala ka no ye $100 azunze mono ya embela mutu tam su 15 ya ocha mutema ke bona ebite na lobana bo ba ko ba cha mitema tam su soki osimba ka kisi izona kisi no yemba biemba yemba so esa succès non et le wana ngapela en contredit comme que là aux ba ke no boko minzembo yumo a ozala ozoemba pas mal. Mais toujours en Zembo, par exemple, il fallait et ça la succès et ça le succès parce que ça succès comment ça le succès c'est parce que fallait il fallait avoir 9 ans à confier le midi Mike Nanga comme nous expliquer explication de ça ah ouais on a expliqué bien on est grand musicien Congo lelo oh tam suba 41 ans de succès banda musique ezalati ezala mais fait beaucoup azoba proba faillite belé na carrière na vient sur mon pao à parole papa le tumba tikala ku koyemba te au moni parmi batu baleli na mboka oke baleli mutu dinement ya le tumba simaropi ana kati ana statut a parolier bako négliger ba parolier te ba mise ba mona lokula non ngana moko ya bango voilà ngana moko ya bango voilà tout ça rapidement obi ce que opes les lo musiciens te kele nzembo eza lokula yo scroquer na préféré boy na préféré boy bani par là na préféré boy monde nzo bosser na ba master nga po ba sunga nga peneti ba héritier Watanabe Toria na autour na ba carrière no sad na ba collaboration na ba yango na do ba héritier Watanabe ba duplique doit travailler avec des artistes non duplique ba Fabregas vient mission mon pao travaille nini lo nini travaille na ils en ont dans son suite non c'est très important l'émission là non c'est très important les longs émissions yango na lobi na ngana ko accuser batu bi maloko na réclamer quelque chose yoka pardon na lo Gaylor d'Ordiam soki oyebi ki soyebi valeur na yote muto apeso valeur te na lobi collaboration ni au travail na ko fait bon point na tengi ba mission no sotiki kana tour avient na biso mon pao tozoya na continuer na na cité batu so na zala na bango na oya même vient na lifa na zala na il y a pas souci il y a pas problème et ça dès dans cette émission donc on a tout ni meilleure collaboration travailler avec Koffi Olomide tant pas mal artistes Koffi Olomide ou azo chapeauté aujourd'hui alors parmi banzembo ye azavé na biso a parolier avantage nanga kokuta na Koffi Olomide ayimba ta phrase nanga na vie ezalaki nini na yeba ke banzembo nanga za réel pour na koko sote moninga banda ba David ba beta musique dans na lola ba Michael Jackson nga na ko niaka ngote idole nanga na musique na vie mutapesa nga kuke fona za la musicien na yimbaka ya monsieur Koffi Olomide mukolo na kuta na kina ye pour nga na mona David nanga carrière nanga déjà c'est bon ngona mona Koffi boto vandi na tongo chez na mona vraiment nzamba beninga vraiment rêve nanga et kokisa nga ko mona Michael non sepela nanga phrase les alaki nini pas Koffi Olomide au pesa asenga yo petit mukebo vraiment ndeni no lingo sala banze mona age nao ngala sena bino mutasala banze mote pour komi mukolo mutasala banze mo po bakela ye asala ka banzembo ah ndamona ngo intéressé za odami atiki mesa talinga mumangi pa déjà venanga Texas Katadi place za na asira ana mikili donc nzamba bénir ye pe place za po bango tu ba contribuer ko nanga ezaki bongo donc et là on nous pesa Koffi Olomide banze monanga comme quoi c'est important quand dans le bango na le bango trop na émission na lingi sous très important ngala lingi te bima lokola ngana so ya ko dembela yango po yango voilà na lingi ba bango na mbelo le la facette taki ming za artiste et musicien ndenge ozo préparer aux la séance à studio to lo belango mais la ligne quand même to zong ça bat moi rétrospective et ça la bien bon na lo baboy vienanga mon pao jour a rolinga a lo banango ya lo ba na zingina na respecter ma lo ba bible au pesi gauche droite et bate so na bina yemba no yemba ya batu nyonso na sala na bango s'il faut na yemba ya batu tenga na sengi ote yemba ya batu nyonso to na bi o wananga mona pesa na boy koloba na oyemba ko c'est ozobanga parce que l'aime chose ya yote wana to leki na biso
tokole kana biso au pesa ko fait le midi le gloire à Dieu nzamba yebi nakobanga le côté banzembo nanga o nga na pesa batu nga moko nakoyemba ngote mais oh batu bazwana ndenge mo mabe ndeso tuninga wana na koyemba parce que nabike na bénéficier na ngota le très étonnant na eloko nga na pesa mutu ya bien o pe le kanango bon ils aujourd'hui te le kanango pourquoi pendant les canaux télévision so batuninga na loba yango du moins peut-être que mon moi tu viens nga mo pao ayebite neti na bossa na ye nga mo na lobi solo na bossa na ta phrase mo na lobate mais nzembo neti bébé gu ya ayebite ke nga mo na komango vena nga mo azana poto comme ni bourman abima ki zanzembo yango zo banga loba non wana na explique bien on appelle ça mutu direct mo côté na loba OK oh neti wana ayebite maye bale boyaka jamais kosangana nasambla bena ngoma ya mvula ta inondation pourquoi yo boyi kosangana na ngai semblable na yo ya l'amour bébé yo tikanga moko likolo lokola sanza azanga ede semblable pembeni nazwi matanga ya kolelaka yo opusa mikolo liwa nanga pe tokoleka na biso malheureusement a évité que ça na collaborer na vie nanga yebinga tango amona bo ayebinga malheureusement éviter que nzembo oyo mtopesa na yembi yango po ayebake eza bourman te ya kantekeza petit na bourman voilà ozomona ngazo ba collaboration direct ezati ya to les eza mena olobango te awa mukolo vie nanga fali le temps ya collaborer na ye bon fali vie nanga bifata tambola ne na lata ketch na yema sans sûrement ya yema nzembo nanga te ayemba te na mo tanga pe héritier ba artiste minene héritier na PCMbo te ba Fabregas aussi hein tobosana tango nzamba kelaki ya damu apesaki ye pouvoir ya kodomine likolo bikela mu nyonso chéri nga pene janda bolingo nanga napesi ye pouvoir ya kodomine likolo nanga mu boyoza bolingo nanga ya motema bebe mputu nga banda siko koyema na ndaka wata tobete na dialogue maboko pour motiver ya bimsa na banda koyema na ndaka wata nazali ngaza l'animateur mais na koma banzembo na okutana wata va die mikila vanda ipase leo na kasavubu wana kala pena ba 2001 takenda classe na kima antique na kikutana na wata jeune yimtana 6e mikolo na kini ya bana miki toyembaka na ye na linga ngaza l'animateur mais na pesa ki banzembo na koma na nga banzembo banina isinga te ozana vona ma fo yembaka siko mutu pena yembisanga comme on est en clos Sambila na pesi mbote place à ça jour moko na ke wata longwe akoma vendre pas ya ferry na kas na bon marché na ke sikoyo wata bima kuta ke pam ya mampa ya président sonné ngana vandi na porte ferry libanda na balcon musique ebeta na TV ya ferry victime d'amour ngana wembango nde vieux 50 club bima tuninga na zemba na binga hivi oh ngozema na bien wata yepe boto bandi obose na wata anda bisi wata azemba bien il faut yembaka c'est votre yemba là bas Laetitia Kintiona banzemba ba batuka kala batu bazo soutenir wata à l'époque wana ndé à partir avec Canclo na zwa confiance que ba fona lingana ko mana ko yemba na tika ki parolier wata ba singa te ki parolier s'il sa mutavant ko yemba osala carrière tina ki mobange yemba kana yo merci boss watana be héritier la conseil opesa nga lelo opé je crois que zaka fier pour tsokutana benga nga star ndeni bazaka fier na ba moko yaye galore d'ordiam voilà ça biso très bien ndengozo relater biso petit à petit parcours na yo mais apparemment pas wata na monika ba phrase banzema mobimbeza te ba musicien lelo pe ba koma maele net héritier so mutabi héritier manze mona mobimba je crois na habite na akusira okosa abosaka na za kopesi nzembo azape na makamno ye moka obakisa ana makamno ye moka obakisa nini to bosia bo ile nini to chango abosaka héritier do ça pena succès à l'époque alors jeune tokobo ya te biso tout ba j'aime to rêver pour faut rêver voiture il faut watanabe pour rêver succès à toi moi il y a président de la République à l'époque au l'équité na Kinshasa biso tout to rêver kae niti biso nganga otambolane a wuti poto aya poto na vanda chez na vanda kanae to zako rêver ko zala nae mais en bossant biso ko to yaki apport na ngeza positif okoya bonanda kuneko matam chege mo ayaki ou mutu mo anga cho bo mona awebi azobe ngale les contrefacteurs punis de servitude pénale kala donc alors ba gelor ya zambong na visita msuba phrase abo sana mais abimisa ngelo kwana ba 2002 awuti poto donc abosaka au PC moi parti et pas vu ayepé ba français naï atanga ba livre ama il a tellement cultivé voilà to ebi voilà to ebi touche à moko na moko au travail quand même 8 ans au travail dans light music aujourd'hui c'est Villanova à l'époque light music aussi quand même temps travail na bango ouais Fabra Master
Fabro pena master baba ndiko nga changa po yim talexanga Julien producteur na ba nzamba béni Fabro place aza pena master frère na vivre na bango nga pena vie na nga na vivre na bango neti nga la bango siko na kwa tena lo baneti Fabrice Escoka nganzema parce que ezaki amitié ndenge na oloba ki na kopia mutu nzemo mena kote kelete na kopesa munzemo mena kote kelete na kopesa na nga alors neni mais à l'époque ils allaient comment on doit pesa ba Fabrice nzembo apesi mbongo ou bien opesi ka po azama sana neti ye ayebi ki na ko senga mbongo ta danga za tamso baleki na batanga na école mo na sima ya Fabrice alors ba petit batanga avina biso mo boy kuna pe c'est bon minerval normal na sima ya Fabrice parce que bisa na otekele nzemo na opit na otekele nzemo na senga mbongo comment parce que amitié to yaki nango eleki da mbongo na lala kané na la mukarani c'était vraiment la famille to yaki vraiment bandeko ba master ba frère na bela na ba operenga a uti poto kimina no répétition na bilamba ne biloko ni tumaya ko passer na journée mo en hôpital OK wada ça ka succès na Kinshasa voilà vous comprendre donc ils ont da famille c'était trop net Fabrice na ko lo maman mtu wa maman nzembo ate est-ce que nzembo peut pesa Fabrice récolter pe succès nango nzembo pesi yo moko oyo ki penda nini succès nango pe emati na kuti Fabrice na wenge oui ngana na rebelle mais sauf que côté ya mutu foi ya mabete ndenge nini awenge biso boya anga ndeni mobula na sina ngalo banaka nzambo sambela ka je crois aleki wenge na makasi o na ndeni ko lobana ngabona mi effectivement sonza mana manipulé bata wenge bazwa c'est kaleki wenge to ko sala pima na biso to sala disque na biso sala mam na biso wana yo ozo epsa Fabrice na ndako na ye na sala wana na zawa pi nani Adiva zap wana kutana na Fabrice te po Adiva lobi bazape mais ngam na memaye Adiva lobi ki ya azap bat o ba sala ki akosite azala pe na Fabro te alobi azap bat o ba sala ki Fabrice longo na wenge mais atozo ka le contraire te akozala ye kokuta idéologie des alaki vous avez déjà idéologie nous ça déjà vos fans ça ndeko bakisa OK Fabrice eloko ngana linga ngana bisa ka boy omoni na mboka dictature mboko démocratie zate basé la élection te pose au pouvoir il faut rébellion so rébellion za boy soit ce simbité bakangi au commis recherché soit les simbio renversé aux pouvoir voilà ndeni na ndeto bandis koto imbaki nze moto za ko bosene kala nze mongo za kwana to bosena bisango akeki santu bakina ba vibrator ba yaser wa ba misi to ka misi ba to travailler na palais baki ba betona ki santu ayemi nze mbwana tango di ayemi yango kuni sali succès ayoko zonga ayibisinga yaya na beti nze mbwana na leader na bien ngula ka nzamba osunga makambo salam tinde pe to banda projet album akena ngopoto na zo producteur boy abenga jomo na butu na kina parole mo Léon Nganga ayaki pe ka toyoka banzembo album nanga ye Fabrice abenginga allo frère ndeni ya bien agelo na studio wa boule vide boule vide abisinga mon cher ami comme singa leader na mboko oyebite galor na okoma leader na mboka oyo oyebite na bia fra bidisque nde sili boy kende pa if va aller kineti kende ba ipapio biloko sika bilamba sika nzamba pambo les places za ndeni album non ndena betele ke non film oka zalaki me ba fiango so libala ate oyibi makamne compliqué ngana na posa ta libala na ngana posa ya collaboration professionnelle il y a zone pour ça et comme nyoso parce que ngana ko kangote na mona kwa na obakisa nyongo moko ya makambo na futa te voilà ndakisanga bona na tindelo ba numéro à 2 personnes au solana bango na biki ozana art de parler au convaincre bango atindela numéro à David Monso na ya Julien Kitenge na sona David Monso aki na États-Unis abisinga fona koma na Braza wana bana fali mais mingi pona za mission ya Congo esenga fali pe fo aval na mais na koma na Braza o ya to okutana to sola na soina Julien Kitenge na mo Julien Kitenge direct ndena tikana makambo David Monso na continue na Julien Kitenge do pona Fabrigas nzamba bénirie talapelelo na rafiera on s'affire bon souvenir aux Olobawa pas mal mais au sauter moi moké pas Fabrice na zone ngana yeba morceau ni no pesa vraiment au marquant nzembango ayemba jango te pona boy to beti studio master mo océan a pe chanteur azinze mwana kendaki okota na wenge ake na wenge apesa yango vena bisonsone a préparé nzema pour dépliquer bimisa na album na bango banga bimisa wana Fabrikas alongwe na poto déplique pe na bolingo zaki na ona frère na po ba na bolingo bango nde ba bosa na ngo ba kongo swana biso relation ya Fabrice na déplique na onda mwana yebi oyo yebi exactement na plus que famille voilà déplique aboya ko yema nzembo wana na bulu wana ke non loka Fabrice obeta na album ni nga na ko beta ngoti nga déplique gelo nzembo ngo po déplique ba yebi yango yanga na obeta nzembo te nde to loka to bungisa banzembo ni muso abeta ki wana ebeta dis ko Fabrice kuna pa zaki na père ke lokole komi na wenge e bima pona boya polémique na wenge abeta ngote abeta nyango pete. Donc c'était ça.
Voilà. C'est-à-dire Fabrice n'a yemba na nzemba. Mais Touro on a mon aime bien. On dit aime bien au Touro. Aime bien. Aime bien au Touro yo. Na album Asiga. Album on a aucun qui un jour on dit aime bien au Touro. Ayo. Nzambe moto sala bolingo ye moko watonda bolingo. Boni boni yo moto mo ile ya mpambo zanga bolingo. Bolingo pesa nga mawa compliqué. Au moins net mo super ça bosser nae. Aime bien on menga pe na mbeki yango na linga kuna sala clip. Mais moi phrase car. Nzambe nengo pesa do makasi na Samson. Ya mayele pa ya Salomon. Est-ce que pas ngo pesa nga do ba déception na bolingo. Yango ba koma koboya nga mpamba. Namu Jansi mayasi ya boingai na bolingo bébé. Bolingo ngasili lokola babwakaki yo munduki Jansi yango yaki kolinganga. Tango balongoli munduki bolingo esili Jansi yaki minga mawa. Vinanga ya sika boye bébé. Au préféré nyatango mambeta. Voilà. Wanzi moibima yango ndebima comme mambeta. Vinanga gambote Jansi mayasi. Donc très bien. Ce qui n'a pas le rapport à Fabrice n'a dépliqué le baki. Relation ya déplique na Fabrica ici. Oh bazou bazara ndengini méchant bras de fer à l'époque ou comment bazala ita. Famille moko na zebi OK. Donc moko ko longa pe pana torsini akotika na voiture. Abiki na kezwa t-shirt kuna. Ah bon pas ko longa pana makolongo la kotika na voiture abiki na basket kuna. Donc bana bonde komoko oko imaginer que déplique à l'obarazoa problème. Pour tous arrêter en Angola, il y a passeport parce que Fabrica Salongwaki, bah qui sait qu'il n'y a l'obate pour y foyeba. Donc bah il est impossible Fabrica Salongwaki akima sans dépliquer ayeba. Abeta le solo na émission. Ils solo. Et alors peut-être. OK. Donc il y a Ibara déjà qui est Fabrica Salongwa. Akoka koyeba ma webi ki na ko trahir te. Le kwanga na tika na wenge na tika na wenge ezaba bula massa bonne chance. OK. Ayebaka mais oui à frère na yanda déconner. Album Fabrica c'est bima tozala na kini biso obeta ngo wamba ba boya nano afai banda obeta amour boy biso na biso toyoka ngo tolinga ngo na ko tsala même wata pas za mikila bi na ba voiture apoto ezobeta ti après ba 5 mois 6 mois to mesana na banze mongo beta na kinawa ti lelo Fabro Tobo ça n'a pas été à soutenir pe ba jeune lelo ba courage ça la bombe nini après fallait appeler Fabrica on peut pas ignorer c'est tout à fait normal donc on a la bana moka boy ba succès na ba best bo luka et qui no bolingo na bonde ko bozaki na ngote c'est très fort soki moninga comme président eza ponga chance na nga na yebana kino ponga pe na bénéficier ndongo comme président et ils allaient pour nuire nga soki ba comprendre ka bongo a mona ki même Michael akufaka na bato abandaki na bango donc succès ka bolana ba tuté ba ko sa biso tala Cristiano Ronaldo azaka na bato ya bandaki na bango siko bango de bana ba succès ayibani loko asanza ayibani loko amoyi bo biso ba tuto yebani kutu bongo te to welela nini gelor d'ordien mo toujours ya tout fan de sa suko na mambetali ya métier na bino ya ki parler parce que ba besoin évoluer vraiment te na kati ya Congo bazo valoriser bino te bozo kufa pauvre mais avant to ya na wana au travail na Fabrice to moni ndenge zalaki lelo ayembize eloko na yo et puis pas ya ndeko na biso na ni déplique à travailler quand même l'eau na yo ouais tout bossa makambo ebele ba est-ce que motema na toboki pour moni bolingo sopani bébé yo kiminga ebe mbata zwili sasi ebe mboko kufa double te ubenga na bolingo na kufi na nga doublement yo zanga mawa papa yo zanga mawa chérie basta ya frère nga neti nga na ko réclamer que depuis kazinze mon nga te réclamer donc ça le kana baba evre yo kana expliquer ezala boy o te kanze mbo ndeto te kango ba $100 wana na basket na kutana depuis à l'époque azaki na copine na sœur na moko bazara na bien azaki na sœur na mo bazara na bien ayebisinga siko na yembela sœur wana nzembo achanga $1000 pesi gloire Bokele Mbote donc na pesi gloire Bokele Mbote donc tout ça l'émission sous l'assistance la gloire Bokele to pesi Mbote voilà ouais asunginga gogelo ndé yembela petit momi na petite sœur na biso a 1000 balles ozomona bolingo mona passe voilà to teka na biso nzembo ba $100 ba $200 mais pour l'action qui amitié les cas qui makambo côté kelango dinzembo pose $1000 pe oyiba misende bazaka ti ba misende bazaka so bande ko tapota changer ko mona kwa yé vraiment a komi pe bongo oya a ko bengso 12h oyeba na ye ti 14h azana na kati ata la canal 7 ata la canal 7 climat ebeta
yo lembi abam bon bazo za maele mingi te limbi sangana lo ba excusez nga parce que na ye pour na travailler makambu ya vie na yo il faut nos en énergie pour na sala ngo mais moi ya fani so banda ko ko a ni ko lo do asala ki musique afi muzikana alembi siona ovandi 15h 16h ayeko bima énergie to esili na makambu ngo fo yemba o mango sou bien te alors que eza vie na ye mobimba on doit excuser lo alobia ça n'inga bien vraiment na net nga ce que lo révoltanga biloko ande na sala album na ovana vela nga bogis na kovanda Nathalie Nzambe ndakelanga boy oh ndena kelama boy eleki makambo ne somisa ko sala mutaile msusu bosali rendez-vous mutaile 10h30 mutakomi pe 10h30 ba bisi opeke no mutaile pe omoni muto yo bengisaki yo muto bengisaki omoni pe na fenêtre ale yo keno canal sat na bongo canal sat clim ebeta donc ke abosani ke ye pas ko souffrir sokoli o se reposer la likutu la mususu limbisa na moimo boya moimo tamso ndumba ok ba bondumba te ba excuser na ko loba mabe boyete moimo na mususu moimo azana eke fi moko ya bien mais fi ngo bien Hollandais na série azaki na quartier la bango na Hollandais te Hollandais pour na succès wana zana ngo succès on nzembo zo nzembo wana zo beta mais bango babosanaka babo musicien le kiata nganga bango baba nganga po nganga tamusa ko yebiso ke so sali boyete ndebia to yebike obela liboma bato basimba akisi sikoyo yo OK nganga travailler nini o ezati o ezana ezani nzembo sans album qui ne simba kisi pesa nganga comme okoma na succès so okoma na voilà et ozarate donc après banga ceux qui bango ba respecter banganga soit ba maître spirituel ba l'équipe ba musicien ba chant ba parole ba pesa bango manzembo te et puis nzembo muté koma ya mututé bato basilika po opesa ke nzembo yembi ezaka po ba comprendre te au moins to adopter mona mutu aden na yeza ayote moi même aden tato adopter mona mutu ndenge nini makilane ezala ya vrai père biologique na et puis na ko zalo pango na tekeli gouvernement batongi parler de la justice c'est l'argent pour la MCC très bien batongi parler de la justice batie ba soda ba okengelango to ena yo musukisi na sio Mike ngam na tekela gouvernement lo pango ba soda na pe bazo ka ba okanga te mais pour ni so na pia mutu nzembo ayembi na yembi a commission net use ennemi na OK ba Michael azai na succès ko le gamo kilo bazo expliquer que mon tapir en nzembo na gelor d'ordiam tozo to fan sawala ça fait très mal hein comportement je dirais comportement d'artiste congolais obisto yebi artiste congolais en général Hidalgo Atalo place za Laetitia Ngolo le lisinga pena continue na mwasi ndumba asali makamba ko de boto longola mwasi ndumba mama vulgaire continue na mwasi na bo ndo binde ba mise balinga ba mechola akoti na mwasi na bien mechola ya mosantu ya mechola pour ça la bien bonduma peut-être na linga l'aime ça sonne un peu mal tout check yebi matelo ko ba mise ba ka bata bandumba akoti na mwasi na mechola ya mosantu on parle pas d'une manière générale il y a ba cas catégorie particulière et puis ba mise ngo bene so za bango nyoso te le tinga bona banda kabineti ya wata lakini na privilège c'est ça au côté la paix batumsu parce que n'aime pas ouliana bango yango nozo côté la batumsu et nandolo baki oseki na seki voilà nandolo baki no musicien nani parole à 10h selon rendez-vous na bino vous vous rendez à 10h aye on a se présenté au moni au seulement kamoko ko sala et comme 18h yo wana obimi yo na énergie mon bimba non surtout obimi parole à lembi maïté mbebe comme pembe apose bisaye yemba gelo bien on dit de manière générale pour na batum sou mais moni tinga libisa pardon non na ko dévoiler nanga nga banga nanga te na mona ngweza vie normal nga zala muta IDPS depuis 4e humanité na apprenant ko loba vérité na yikola lumumba ba tutu na tamona na ba yebaki ke gelo s'il faut loba vérité loba neti nga point nanga so salinga bo na lobelo peto zo be bana to kabwa et puis na yeba ke pe maoto pe mela lobi na tongo ngano to ke retirer na banque mo te nzambe muta pia biso donc mingi surtout bangi so na respecter déjà ata yo kanisi linga mabe normal ngala za loba nga neti nga bo na biso ke non bala sima o mona nga te na ya nga souté voilà gelok d'ordiam au travail rendre na ba musicien ceux qui olingo te que la musicien nzembo zana na nyena nte faire malgré oyemba te faire nante ayi manzembo nga ma habite ke za nga ya bi ke za bourman de kutu nzembo mama nga nakabi motema nelima to na paolo nzamba mpungu we lotisanga ta na ndoto ntango mosusu ngambe nalingaka mabe modele ko mosala ngai lokola kana ngai kala bebe asengaki nga bolingo napesaki ye ntango kozongisa motema ekomi ba problème voilà viela nga moko bourman bango bayedanga pe pona ba guitare ape parole ape asala ape banzembo azelo kona keteka bon
tu dois bosser na biso si on a un quartier latin to bunda po ba plein mataza na valeur pas finalement mon pas pas 10 mikili tanga 10 mikili azine tu wana pe faire avina beki ya bandande nini nzemba beki a fait papa bembe roi boya ka cimetière teo po cimetière salama pona bembe ngana salama pona yo okoluka ko boya nga pourquoi bébé ba ima kuna ba erreur na ima na ba erreur faire ima on erreur imba ma bega place nini ngo oyo remarka selon yo mabo salinga eki kotangisa pinzoli na lito ya zabolo orkeza mabo salinga eki tangisa pinzoli na lisu ya zabolo satan kolela po anini satan kolela po nzamba pimele molongani mais yoko tozi chance nzamba pionga za molongani nozo salanga boy de lekeli na satan souffrir nozo nyokolanga on tinga na lobion pour ya ibite kezanga nazo réclamer ngo pete o réclamer te gloire a dit à Mbango peut bien ça la succès et bah et mabe osali ngai hein etangisi pinzoli na lito ya zabolo oh lito etangisa nani lito ekotangisa pinzoli te bon yosko yembela ngo lito nini miso etangisa pinzoli mabo salinga ke kotangisa pinzoli na liso ya satan azolela ponza mapimele molongani nga bakelanga pona zala molongani no ya vie pourquoi ça boya ngae yango nde suis satan pour satan kelama likombe mais yo mike vraiment pesi o kabaka ta na ser boy tande ser ngo aza mozoni yokola ino elekeli na satan ndenge zo faire souffrir ser wana nde ser wana leli siko bongo voilà c'est déjà passé hein ah ouais, alors vraiment même pas yango ce que za nzemo na boso na ngala bimisa na vie na regretter rapport wana na piaki vie na ngate azobetela nga guitare to bosaka akena mikili naki mona vient habiter faire rigola par ma mère chanteur en boka na biso ayemba ngo et puis faut ka voix wa yembela ça la bien surtout que faire rigola ce n'est pas petit musicien et bah ça biso beka confiance que ah makambo ça là c'est vraiment réel fierté quand même alors Julien Piana non Weranson non ou Weranson quand est boneti océan ay pe masana biso za bosser pena presse apparemment ba blo on ka ba ngendo mais tellement la qui dit ba tenga na zo ba que c'est la famille ne tona Fabricaz a bien toujours bossé dans la Fabricaz. Sarana Abraham, Babotati, Isaac, Naki Mubange, Nazela, Tina Jenini, Ponazua, Bolingo Solo, Nalembi Kozuaka, Babolingo Lokuta, et donc nous collons motema, bébé. Ne tu as copié Moutouté, Bovandaka, Boyembaka, pas et Kebima. Pourquoi tout ça, biso mon arrêt, bon, ça passe au Kanzela, nae. Non, réclamant au tepo zonga nga meza yanga. Voilà. D'attendre muta docteur ngo makila na ko ma yete. Fani pe awate pour ça la réclamation. Na sens wana donc. Selon parcours na yo carrière na. Ba musicien on a pe ba yedenga pona ko malelo bo bango pe ba même ba yedenga ba tio moi coup de pouce. Alors collaboration na bien la rendre ni so oyeli musicien Nzembo. Ponga na bi à l'époque Nzembo no teka na ba $100. Na invité vous avez un contrat nini pour les lots vous avez les musiciens bon Nzembo pardon après si on bongo allez Nzembo qui bima pas à faire Nzembo qui ne bima pas à déplique Nzembo bima pas à Fabrice et pas à Héritier et pas à Robino Mondibo ça se passe comment bazo acquisé aujourd'hui ba parler boza moins sérieux bozo acquisé ba musicien c'est vrai bon mais ba tum suspect bazo acquisé bino ne boza sérieux te na misa na bino. Ça se passe comment? Venanga Bogis passe à parole bien. Très bien. L'album ni na Nzembo. To bosana e. OK. Nulle part au monde qui ont côté mususu. Venanga mo pao. Ce qui a une phrase na ngani na loba. Nulle part au côté mususu. Vous comprenez? Makam to bosana wata. Nulle part et ça dépend à bateau. Et ça na bateau mususu moni pe ba mise ba do sakana bango parce que ba kena ki mosenzi. Ngana miyebaki. Ngaba mission so bazana o bayebi nga bayebi ke alors azarabu na miyeba ki valeur nanga so na mtaki chopenge bonga na ovanda te na préférer na kende nanga ba mission basala siko bo oye ba plan ya bien plan za na bien mais na choko ola tuno na choko combien azo boiza bien na sepe na ngona zo ngo peso tala da etana yo ayebi ke tamuso yaki na transport non ya keba Olati elamba ya bien te oui. A comprendre vraiment que mental nous souffrir on a besoin de $100. Donc ya peso posa na pasi. A peso te po mbongo ils ont mérité en Nzembo. Donc après ça yo par rapport à faiblesse na yo. Parce na mona bango méchance kwa ngwana nzamba pambola bino asunga bino bo vanda na ba immeuble mais boye ba kia mitoki ya batu mususu. Tambola na ba voiture zo ba sia ba métis. Boye ba izaka mitoki ya batu mususu. Ezaka lo sambo bosala raté, ezaka ba oso basala ko fétiche ya. Langa jona salinga passe obini ni ba futa
ba futa yombongo selon une faiblesse na yo faiblesse na talipena o outi pena ngaba makolo ayebwe ya katisa kolo ba vraiment mutu bat bamona lolendo ndi musicien ngana mona cause le plus simple vient sur mon pao on ko fielo mide a pas cité a pas sinon te pour mona mata deuxième mona te que la vie quadra pour nous qui sangone pena bien ce gars os onze mona to phrase na yo tonze mona yo déjà t'as pas cité pour mona aibi valeur bon amiye ba kazaki peut-être pas zaki parolier au moins apena ko benga na téléphone yemoka yambaka yo ezate bat mususu na bureau n'est pas commis danger au comment s'y plaît sur na bureau n'est pas passé au félicita ko fait le midi hein ayamba téléphone yemoko papa mutu yemoko mais sauf qu'il a zala mal compris ba traiter ndé ba traiter ka yo attends seulement parmi ba icône ba icône tant qu'on a niveau na ko benga 7h du matin allô c'est bon go maître na tikala na de na sola tout le temps ko fait le midi na tikala ayamba maître il est vraiment bon et puis moi souvenir vraiment moi souvenir vraiment au moins vraiment akopia mutu kone kotika aibi ko tiama mutu mo à l'aise au moins apeke parmi bat na collaborer na bango il est vraiment à collaborer bien nanga vie mon pao ya so la rapena bien il est vraiment moi rencontrer bisobi l'air au pessimiste nzembo akumida ko ni nzembo on a déjà à hôtel état na aibi ko boya no sambalte on a pesa nzembo oyo tamsu no yembela mutu apianga $10,000 tamsu na liambo on pendant 50 ans est-ce que vous avez courant de bateka banzembo déjà bo ba fuiti par exemple fallait te 40 ans jibate 40 ans mais tant dans autant molona la voiture au bossa na o discuter na mutu ngana oyo kati OK ande ni te vraiment 10,000 tika te vraiment 15,000 nzembo on est vraiment non comme on a mboko vraiment donc mais après ça qui est $100 tamsa perne $100 na catch oh là pour abakisa musu tamsu phase de la soye na nzembo mususu oh là et tamsu pinzemo ko mina succès yo ya ko luke mikola no moni na nte pour ya zo vivre na succès nzamba pambola bango batambola na ba voiture batonga ba immeuble mais boye bakia mitoki ya bato nzamba azo bate akeli au moins na intel ngata musapinga ka mutu pour na simana nga famille ko vivre bino boisiko exploitation l'homme par l'homme de bino baba super homme sur le moment on a bossé en nene so que $100 na na faiblesse hôtel atam suke uta pe na parler mia aux yeux jini pe mobulu net pe musu ba atam sa pe na lifantoni atenda ke $100 o ko sunga dana ibele anazwa kaka l'air azui aibi que ça valeur en monnaie aibi que ça valeur en monnaie mais l'air azui après la même chanson pe que aké te kango lisusu siko o comme bongo mingi comme anini tamso te kil mutu te 200 habité changa ta 300 te 200 na bakso 200 au 800 au kenda pour bakisa 200 ne komba problème tout la musi yazaza au comme bengi pozwa ke soute akomi le star de akomi le star yaza asa siketi na mutu na yo et déranger au talobi mais tiens après tout en monanga to koma banze mona ba condition ni yebi tamso hero yo zana chérie na o ba kale banini nga va na guitare na bangungi oyi ba net biso nga uta na ngaba na uta na cité pena tout à fait oyi ba condition avec kuna ba banlier bangungi ba swanga oyebite tamsu kulu na pazo leka oyebite bako bunda pe baninga libanga mais na fandi tamsu na okima lopango na biso beza munene so mundeni te na va libanda pona déranger ba tuté na ko manzembo après le binaye o salinga bongo so na siliki na okena oka na gauche na cheka pe oyebise mutu na pe mutu te la opanga mbongo te pe iso achanga na oyembango oleka na oyembango ya umuntu bango mo ba ko mabongo so balingi ba protéger banzembo ba ko moso manzembo bien mike nzembo de nini combien 100 balles 100 balles bon ndo pianga 100 balles bo pesa mutu te to kana $100 bango ba pesa mbongo musuku ta yo kanza transport nati ko kango bien yo na 100 balles ya na mutu na ye abike o comprendre nenga zo lango te nati ko kango bien yo sima na 100 balles yo tango yo ke o bike bo pianga 100 balles tam surprise de contact ya zo zongo nzembo au moins peut sali 4 mois o comment benge pe bo nana ba kambu vraiment comment déranger là quand même so lia ka batu fona mona siko ko lamba ngo linga so lia ka batu fona mona ko lamba ngo linga alors na moment on a bo sala ngande nini ngai na sala ngona ntenga non je parle d'une manière générale azolo baté karayo na yambi na lo porte-parole na bango po ba moko yanga to souffra na bango zo beta makolo na bango donc il faut na moment où comme la rabino précaution ni déjà bo sala que bamakambo oyo ezongela binoté parce que lelo il faudrait quand même to bombaté ba musicien na biso ba oteka banzembo trop cher ba dédicace les alikolo ba refrain bazo bénéficier na lelo bazana ba fortune ba immeuble bazo tonga ceci cela kwenda vutuka na poto mais le parolier baza to baskizenga le terme le mot très pauvre bino ezolo bela bino nino net velanga mo vika sous sol oui décennie nzembo bona chaka 20 dernières années banzembo pesi bato ako mini via menate
Azapon. Azananga ba comment na yo na opé numéro ni to ka bona bo lukai. C'est la vérité ba. Au moni banze na moni musique à Congo 20 ans oyo. Ngape na parolier. Mais so biso moto on dit manate mabe. Mutaleki na banzembo betaka na mabari yate. Ah bon, ça c'est nazo bisa 20 ans oyo. Comme les Vika sous sol. Lobby déjà dans une émission. Vous mona. Mais mona ke oui bien. Ah, il y a au mona ke na kutani na zo témoigner nga pona musicien donc qui passe na c'est vieux moni. Biso ya omoni na me révolter na nga na yemba. Ba souffler ngalo mabi BM ezayi. Bien ezayi. BM ezayi. Aloba ngoti na TV. Oh là. Déjà imaginez moni chanson omoni ba genre banze moni. Donc ya banze moni ba chanson star ya album. Ba chanson fétiche. Mais beaucoup tana nabite ka malheureux sonde ni Mike nabi na mutemo koma nango na mwandi ba groupe vi nzamba koma osunga lelo okolinga po assister. Et puis au talaka via on meno mona ke a mérité te mais jo mo boya tonga ba immeuble ça ka fier amataka avion to first class banzembo na yo papa ya yo uzasi keza yo nzemba muteza ya mutu bozela ka reconnaissant to kufa na biso Arafat yo wana meilleur ministre francophone l'équipe batunyo sona ba vie akufi na 33 atiki tout et ça que le côté nzembo tel confirme ta pesanga est-ce que longola papa yemba bon yo kuto kokena papa yemba to banga mutalo ayi bagenze mono ezala nini opesi fali nzembo mais fali azolinga te balobaloba est-ce que tu viens na biso Elmara ana ba succès azana tous les lots a défendre zana lo qu'est-ce qu'aza parolier a parler te mais so yemi nzembo kitoko bino pe botuna ko tuneke nzembo yo mutoko maki yango botuna kapé voilà faire cher des poules baza pa on na baza pe na kilo ya répondre au moins bimisata lo kutana ye soki na lobi te ke banzembo nyoso yemba keza batu yemo apeza na oya yemba motuni même ngapé okotuna ngapanga mo pe mutoko kali na zipi ya mutu héritier nzembo tel vraiment ezaka yo omoni bien expliquer ça wangani ko no pas ça koza amona te ingratitude wana vous comprendre mais mon qui les a on la kombote parler moko na yambaki ya na bona ngala sala baba nini mais lelo akomna moi problème moi kokoso alobi ba clientèle na yekomo ko kufa ceci cela parce que moi vérité alobaki na pesa na nzema boye ba tebele ba komi ko kangele ba porte. Est-ce que vraiment boyi ko tambola ka bongo nzembo na bino sali succès bat baye baté que non gelor d'ordiam ta pesa ka fali et ça peut quand même le coup mais yango nazoloba toloba lelo ba artiste minene ya mboka renommé international o bazo évoluer na libanda wana ba Johnny Hallyday baza ngana yebi ba parole Jaja Goldman abima ko meilleur français soki ya décennie so nini kapo na banze moni ba parole atikana na ko yemba po apesa ba mona Johnny Hallyday o parole na Suisse awa banzembo na otangelo tel eza ya parole et ça la kanango eloko et puis les mêmes parole wana aujourd'hui na Suisse ba tutu ba yebi ba talanga ba Suisse ba yebi que c'est un riche na kati ya Suisse na tonga ba immeuble ya ndenge na ndenge kasi bango justice eza sko muta obanga les manzemba gelor na voix mon mabe alobi akoke na justice peut-être besoin ba valeur na binoté gelor peut-être ya mona valeur si comment ni peut-être ba monlere comment ko sunga bato parce que je pense pas que non so pesa ka fali nzembo kitoko ça la succès auquel au lobby que non nzembo on eza yanga prochainement fallait oboya ko tegele sous nzembo je pense pas tu vas écouter na ba parole belo otuna bo point no ipsinga ba parole bazolo baké parole moi lobby qui va marcher comme ko fa pas lobaki parce que bato na ba orgueil baza tellement ba orgueil ba lingi ba mona ke bango pe ba sala ka banzembo moi sina ko boya o te pozo nzembo mutu ato embeli moi sinu nzembo ngo ayebi ko sala ka nzembo te maloba oyo ko koloba ngote ayebi et ça complexe tout bien complexe et ça complexe c'est infériorité mais mutu linga sala supériorité c'est le côté mais ça OK la sala que en vrai momina mona ba fan ba mona ke oza parole te ba bi nzembo nota nazo papa lutumba ba vi madilu azaki moindre non bato baza lelo baleki na la ki madilu yebisanga na ba tout ba réunir le loa na kin le loa isanga na leki madilu et bana ki banzema papa lutumba ezao ki tisa eta héritier le kaki na teva lo bibi mais ça vigas est-ce que edimina ba vinango et betaka hymne national Fabrice aussi hein la mona lo ba ke non bezembo azolo ba ya tel les a mutu tel et longole lo côté ba ko chanteur na robino chanteur oui bena biso mukulu e banaka ke omba eza Pascal Poba elongaka ete to binaka ngo to yembaka mais qu'est-ce qui se passe ba blocage eza na ba bakalelo ba misala lelo ba orgueil ba o ba sa succès lelo to bunda biso to komana succès to sa succès ko le kabata kala te po to sa succès ko le kabata kala il faut to longola mafana fachi na succès to zano na kino bi ke ba bana succès ba politicien ba ba komana succès Félix ba Fayulu ba play bango ba salaka président Félix na président Fayulu déjà musique en a baisse mon côté na biso le là au beta stade ce qui biso ba tona succès mingi te lobi ngo ba tumsi ba lo ba jalousie mais en réalité
pourtant JB na wera na très important oui côté batika ki musique na côté za lelo te tango na bango Arafat a gi likolo ya mutu te Nigérien moko tezaki likolo ya mutu mais tango na biso to bunda lelo otala ba France 54 ba yuse que Davido mtaleki bat nyonso na Wizkid na Arafat donc biso ba musicien congolais biso to yala kwa na 4e position to na baisse mais toi ka lolendo toi fier rebelle normalement nde ba vie na biso mukulu na ba vie nsone batika musique ya na baisse il faut to bosser to bunda siko to cha ba clarité ba vérité makambo belé mamba orchestre faut kufa nango mamba orchestre vraiment il faut mailler freiner musique faut kufa nango faut ba chancer comme malamu mais ba chancer pas comme malamu webinini ba leader ozomona lelo ba na bolingo ko bimisa ba ninga te Fabregas nzamba pambole quand même l'orchestre né ba étoile monani ba na bolingo bimisa ba tuté Mike na vieza Nyongo, le kola batangisa ba kolisa yo pe bota bana tangisa kolisa bango bimisa pe bango il faut la fier un jour que ngam na bimisa ki mototel on fi na mso pao a fier lelo na lifa na ya fali na yazalo a fier na ye asa fier na ye ce qu'on a vu ata otiki musique abi ke na musicien bongam na bimisa ki ozomona lokumu déjà na bien na yo kutu en fait déjà lokwa otieba likonzi pona lobby na yo otieba protection ya yo lobby na comme on etanga na sima mutu wana agelor sa koma boiza pona Mike sa koma boiza pona mutu tel mais ba orgueil yo kana zo biso esala biso lingi nyo sezala ka ya yo or que cupidité to soma na biso ya ngo lobby avidité le koso ya nyoso ya yo or que to soma na biso liwate to soma liwate first class so crash salami voilà okufa personnellement déjà Arafat vraiment donc vraiment na vanité de chèque à niveau à commis en tout cas vraiment ça bosser c'était vanité ba musicien esprit à ko s'accaparer quand la makambu cupidité ngana zwaka ka bango ba joie le côté papa nanga ba mizemba bien bango nzemba mutu nazo accuser personne to la accuser mutu to lo ba ndenge normal banga na molilo amoni que no asala makambo wana ni ozwaika donc voilà je n'ai rien à foutre na bandeko ba kozala choqué donc voilà alors mais la vérité papa to banga ndenge la vérité aussi blessé mais Yesu le plus grand de nous tous Jésus-Christ azo ngana te que Jean-Baptiste m'a présenté à bato mais nzembo mutu yo lingate ba ba kezanze mone pourquoi oza nani soto kene na Malaisie to tambola no ba oye ba biso te biso mibale soto kene na Singapour to tambola na boulevard mo te ba yo ko chambouteillage donc biso mbele to zonga mutu normal mais to respecter autant j'ai appris que un musicien on a la porte oiseau bénéficier la banzembo na bino po bango ba hotel composé mais tango ya ko kende assafilier kasi ya na so examen yi bien escroquerie nzembo za yo aujourd'hui on peut dire que ba musicien congolais bazo escroquer ba parole mais escroquerie oyo lo baiser escroquerie ya lo kutata et escroquerie ba sa filia que escroquerie ma bi kenze monga na ko matenga na monela ngo pasité yo zwinde nini ya vandi obetele na guitare yo ngo kande to ko lanze mo nzembo ebimi ye pa oye ko la bongo ça te tient na téléphone tango on voyage na first class yo na azo ye ko la ngo siko na avion en tout cas nzembo mélodie ba ko kufa yo na mona musicien za casque na été mais normal ba ye ko la nzembo ti abimi na album batu danser et muto garçon na banzemo isa yote le kata na TV au moins garçon kolo ngo avant d'attendre mususu nanga ba kuna tamsa ko kofutela ndako te nzamba sunga biso vraiment nzamba assister biso moninga ko la master ba musicien na ko yemba ta mwanda mo edanga na longwa na mwa niveau vie mususu mais ba master muso kuta ne utale peke yekuta ko lekanga pe na boulot mutali tamsa ko musenga pe na yo na bolingo pe apasi to souffrir ensemble to kabola polo to kabola catch mais otala ke ya ko souffrir boyete ayembeli nzembo yo après 6 mois ki mutu tela bimisi yango tali vraiment makambo zo solo tali na via zo meno ki mawa bato ba banga nzambe te bo banga satan te kolo mokili ya nzambe ko pesa no satan confiance te po ceux qui dio moko non bo banga ka nzambe nzambe leki okosa nzambe te to mataka na avion atoza muta first class so crash biso tout okufa na classe économie bozo mbonga bato so teka oyimba banzembo bato pona ibo sala banzembo te kanisaka pesa ka 10% mbongo wana oteki nzembo ta $10,000 obi bon garçon mkolo nzembo yazo ata 1000 ya pamba elo ngala senga ki ata 1000 ya pamba ata dimba minde ba pesa ka ata $1000 ya pamba o pesa bon a otonga pe immeuble koleka ote a okima opete kuto ebagise confiance comme si tu as raté $20,000 $1,000 na somi te va munene na ndako na biso $15,000 et na misanga na ibateka banzembo $30,000 voilà na pesi na kaka na kutita musu papa na biso a malade na zimbongo papa nanga ki hôpital sorte maman nanga ozo comprendre confiance na ko manango nzamba pambola pe musicien tel pona 1000 bo pia nga ngana zo ngone ba master nanga mususu na collaboration parce que na zala pe maile na ndé na traitant na bango mais ba misusu
Exacte question moto azo bana mai ana mai l'été moto ateka lopango na mai l'été yo yake boteke la lopango na tamtu na campagne $10,000 mobi ke lopango $500,000 so za moto normal lo bani te luka ba comme le lopango ne valoir $500,000 na voie normal to banga liwa eza na opona biso tout voilà ça la bolamu omoni après liwa moto eloko kanga ya bolamu yo salaki na mokili oke peli fait le temps musuba yo diminuer moi konya moto koto zalaki na moi bolamu salaki moi un moment malili zwaka yo c'est que tango to salaka mabe ozala konya ozika na li felo voilà to sisi na biso avant to solo moi rapidement makamona yo awa problème ya div o ya te 15 na demi tout koto déplique à yembe pave koto pe fabrikas à yembe pave lilingi ya pamba o kota lobi est-ce que déplique à yebi le mot tragédie quand on peut dépliquer le bi, le qui en vouloir ngaïté, ceci c'est là. Mutu ati bango na ba conflit, mutu ati bango na ba rande, mutu ati bango na ba guerre froide o izoleka. Bato bazolo ba mingi, c'est à cause des adiv de Ronayo parolier. Oui, qu'on contribue parce que les longs lanzoka déjà qui ont ba plainte c'est comme par-ci par-là adiv, il faut qu'il se justifie parce que qu'on soit na bango comme qu'on salit personnalité na bango. Abomina famille, Maléli, Abomina famille, Abomina bana, les longs fois qu'il n'a parqué va se présenter. Et là on est salé qui a été Nzembo et pas Fabrice, en même temps que la paix, n'a ni de Ronabiso déplique. Au le banini, ils en ont tardé. Déplique à la au Fabrice Azapunae, Fabrice Tala au déplique Azapunayo. Bon, comprenez que au beau les amoukiers. Naïbi que valeur à Fabrice et pas déplique les 15 mois. Valeur à déplique et pas Fabrice paye les 15 mois. Babo mona bango moto da fabrika za yembaki yango depuis tikela moninga déjà yembaki betan karaya banzembo ebele kuna ka album no banzembo ebele mon frère betano banzembo mususu adiv nde mutache ba on a problème normalement parce que il a fallu adiv tant apesi ce qui a même là qui ont déplique après là souvent on landa qui yo te parole ko condamné na landi adiv te mambozo le kabi bien na te. Ok. Bah, il y a un que non, mutu boy depuis qu'à regretter mon master né frère na lobina ibi mon tragédie. Français d'avance, t'es appelé abisoté. Même français, bang français, bang mon koba, quel est le rappel bang au lobby au mon alloqué on a dictionnaire. Est-ce que ça pas azoba? Non. Et ça quand on est à lingala, on sonna maman comme mongala lobby mon soye bien ngoté. Est-ce que ça pose azoba? Pour y bien ngoté. Langue ça s'apprend tous les jours. Bah il kola ngomi colonioso. Mais ma beza tango ngai na loba ke mai cabinet versasté. Alors na bi ka oyeba versas. Wana mteyo comme mabi. Et puis ceux qui n'ont pas de Versace, intérêt n'a pas nanga mutunae ou nae bezani. Quoi prendre? Il y a au Versace. Viens t'angolaka bon ya nanga. Mutu. N'a pas que Jésus en dimanche Baptiste a présenté Batou. Et ça l'ini. Est-ce que Jean-Baptiste a les cas Jésus? Tout à fait. Balongo la babo ka kiboy na. Ce qu'on a dit que non Nzembo il est qui valeur ya Fabrice c'était au peu que Fabrice et pas naïf de même les qui dépliqué. Donc bako soigner la. On est déjà bimi dans la télévision. Il va retirer ba plainte. Il y a ko finga na to ki ko to dépliqué. Au moni bango mi balé. Au moni na bango mi balé. À placer sur contre Ndekonae quand même ça bien. Na bango mi balé ceux qui bazui poizo ba pesi moko tshela muninga a olingate. Na yebi nde balinganaka. Au sein de la banque en fait oui. Moko tirer muninga ba olingate. Ba comment nazo lo bakasi. Ba comprendre que Mike pa nanga leki ketch ata tumbi ketch nanga na okabona nete pona ketch. C'est tout. Ba se réconcilier. Ba se réconcilier, c'est la famille. Ba mo moto tout ça ndeni. Gelor to lukaba on to fan ça bon c'est comment ton ndeni. Ouais, ndo le bibo izaida bien. Mike ato pena déplique c'est mo bozana ba tiraillement. Mais tous autres no pena ndaka déplique. Tous autres no pena yo na chez yo. Na déplique. Kama c'est la famille. Si vous comprenez que c'est la famille, obenga le moni na ye, na bimaki ya na zongi. Maintenant on attend que ça yo. Deuxième, obi nga tina bana na poto zala des émissions. Ya yo kana ser nanga Karim. Si ko na longola ko na vi nanga koma, atana komi Jackson. Na longola ko na vi nanga koma. Surtout le bana société. Merci. C'est yango na zoloba. Na longola ko na vi nanga koma. Et puis je l'écoute à tiango tam abimisa comme ça. Il y a l'époque. Voilà on est fort bazate. Bazate wa bat bazate. Michael Kamba bazate. Michael Kamba déjà konzaka. Tozala déjà tozala toujours. Ozomona. Si ko na bomanya so wana hotala wana te. Que tam suna nga pe na l'arte. Na epe awa to salongo na nini ke de marka tam so somelinga na kokana yo. Faut tozala reconnaissant vie za mulai. Merci. En tout cas, j'ai apprécié la façon dont tu as parlé aujourd'hui dans mon émission. Nabato Batalibi soit comprendre que non. De quoi tu es capable. Donc, intello, stressage, belle réflexion, donc réflexion, mise en jour et le bas Fabre. Mot de la fin, orchestre, pas orchestre,
studio, osa, s'est préparé, c'est comment, combien de titres dans single ou album, ça se passe comment là-bas? Les albums, bon, il y a Nzembo Ebele, tu as encore 8 chansons. 8 chansons. Donc, il y a un beli, Vélanga Jansi Nzembo, na Lobiawa, Mambeta, il y a un des obima vraiment, na osala di nango, na osala ma promo na mikolo yo. Na un beli masananga mo boy, RBK Bokechu na Paris, Nzembo ne pezo bima, ezoya. Na koyemba yemba mo vite fait. Il y a pas de souci. Na makata kanda mda. nzambe ndenge opesa do makasi na samson ya mayele pa ya salomo eske palongo opesanga do badeception na bolingo yango bakoma koboyanga pambapamba na mu bolinga sili lokola babwakaki yo munduki jansima yasi yango yaki kolinganga ntango balongoli munduki bolingo esili jansi yo boyinga isole mawa ntabaleli be eleleli. C'est bon. Na koy mna lungo wana na yemba ya RBK Bokechu eza bon na likananga na bossa nanga petite fait et puis faina yemba pacha da mu pacha wana Nzembo esala kinga Nzembo esala ki sa microbe to yemba na matana na pacha oui bemana déplique pomba oui voilà pacha amour ndekila sentiment pacha motema ya papa eza lokolo melisinga poison na kofi nanga bakundanga mbangu na boya bembelanga epona bimisa solo mabe bato bakoma kokimanga solo à l'époque on date on a Mike. Ah voilà. C'est la chanson qui a flotté quand même hein, la carrière naïe donc félicitations. Je dirais tout simplement que tu as du talent. Mais il faut pas toujours qu'on la lisse à Makambo. Ils aillent dans le liwate, ils aillent quand on l'a dans le lobby mais on l'a la personne. Ok, na c'était dans la musique papa. Réalité, vie. Ça ni c'est vie exacte. Bien sûr, to boité. Exactement pour muta comprendre. Voilà. Bon, batbako non ça la nino ba kinatiki musique aux actifs. Merci na conseil yango na osala là vraiment yo moni na ye na mikolo kuto lembanga yo mo ko moki manga tam suna téléphone. Merci Gelor Dordiamo remerciement na ko pesa banane vilanga jomata masikini auto za na kid yo mona pena kina na kine mais hai s'il faut na lata na bien ba vinanga Jansi Mayasi master na RBK Bokechu nze mone pezo ya ba master ba belé Laetitia Ngolo, Hidalgo, Watalo, Michel Chimpaka, Hollandais Kayumbi, donc bah surtout bah Changa Poa, Tozana Biso Tozala, Misha Kiese, album Eza, on a besoin de Zembo, au Beningara na plus 243, 81, 96, 72, 393. Ton bandé numéro? Plus 243, 81, 96, 72, 393. Soit le qui Mike. Afin de tous les temps, tous à la ranaille, donc, nous sommes soutenus à Anga, Nzamba Pambola Bino, Vinanga Gilet qui tenga Miska Prod, Makamboa c'est bon, album Nanga Mystique et Zoya, donc on a besoin, il y a Olibanga, Onini, na clôturé dans studio, na commis na Suka, na Bungate, na Kufate, il y a moi Pungi Karameda to la Muki, Kalate Pena Mystique, Bat Boyo Kabanzembo, Maloba, Bat Baemi na Bao Maloba, mais Boyo Kabamaloba Sika vraiment, et Zoya, Banzembo vraiment Zoya. Il y a danger au monde que des aveugles ba bundi pour ba soigner li kitoka moi si moi boy ba moni ngo comment bat ba yoka ba mona ba sango ba marché ba luka droit ya ba bala pona bota fi wana i multi révolté ba qu'il faut pas comme peu ko bala oula banzembo ya papa banzembo silité banzembo eza baba ba bundeli mona moi si pona ba discuter pona bota fi wana ba mona ngo ndenge nini ba to ba mona il a le bat mystère parce que autant les mystère mystère donc merci na yopé ndingo tchara ndikono toujours poids continue toujours poids wata please frère nanga Fabrigas duplique pomba nuance master to aba ndeko to boma o ezo lekela biso valeur na bino et pas na biso leke belé donc lobby to komi na bana na ina Fabrice ngape to bumela ki to so la comment souter to kuta na bisinga ya bana ba okola ba tonton na ba monsieur bazate ka bino so na kabo ino gelo ba tonton bana nga bana abisanga on nda ko na campagne donc tout ça la ka wana. Ça est fini aujourd'hui pour cette émission Jardin des Stars. Naimba tamonda mwasuka pardon on a rebika beaucoup Ozoyemba nazo pesayo oyemba comme vous le savez il y a toujours un début et une fin. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien.
Mesdames et messieurs, si cette émission vous a plu, dites un grand merci à celui qu'on appelle Willy Moucheni. Bon séjour, bon retour. Nambo Kanayo, RDC Congo, Willy Moucheni, on est ensemble avec toi. Je dis encore merci à celui qu'on appelle Gauthier Mascotte du côté de Londres. Il y a Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal qui nous suit en ce net moment. Nous allons repartir rapidement du côté de Djoubek ou Djobour pour penser, n'est-ce pas, à Papi Boza Monzali, PM Fondation, sans oublier Naya Bobo Tiboaboa, Bobengela Naya Boston Giama, Motomoro bien. Merci à l'artiste Nyo surtout. Au Basala Amsana Bango bien, au Pébaza compréhensif. Ça se passe toujours comme ça avec Michael Okamba. J'avais réussi pour vous un grand parolier au nom de Gaylord Dordiam. Il a double facette, en même temps chanteur, musicien. Et bonne chance à lui. Je pense que ça ira. Et Gaylord Dordiam, Poto Silsanayo, petit morceau. Trésor Bozo, la Suisse, Bambote. Herbeka déception, pesinga coupe souffrance nango. Elekete libanga yalance Pierre. Oyo David abetaki Goliath. Goliath akufaki nga ndenge nini nabika. Herbeko boyinga nga pe nazokufa nanga. Bokechu. Mama zalaki ochalika ya buna mai. Po mungwa esila. Nga bachanga wapi po susi ya Herbeke esila. Po atana paradis soki oza mosika nanga. Nakozala kaka na mawa. Po papa ozate. Herbeka. Bokechu. Likonga bachubaki Jésus na mopanzi. Yaya bongaki yo chubangata na lipeka. Oyo ko chubangango sena kati ya motema. Motema kaka oyelingaka yo. Yo zokisi yango pota monene boye papa. Oyo tata mawate. Herbeka. Bokechu. Na matanga tanga bakendaka kokunde ebembe mokumbi ko bya lela kate wo po yebi ezanango likambo na yete menga botika na lela eza likambo na ngai ya bolingo botika na lela ngande baboyinga na bolingo Herbeka Bokechu mama tu madesi oh mama Benedite Musiana na Canada Laetitia Ngolo na Londres Michel Timpaka na Paris Michel Timpaka na Lille. C'est bon donc. Christelle Blanchot. Christelle Blanchot. Oh, la diva congolaise. Ah! Ouais, bah c'est nanga siko ba manga ndule ki bateli boso moni abengo multivo gelonde. Donc ouais tena ba ser na biso Christelle Blanchot, Barbare na biso ba congolais donc il y a da Kardashian na biso ba congolaise. Christelle électrique. Moi c'est Pembe sans tache. Topé Bambote Longonia donc elle est toujours avec nous, elle pense toujours en Afrique et Link TV. Il y a des fois, l'actualité, ceci, c'est là, à Boujarabiso pour que tout soit toujours en mouvement. Big up à toi, Christelle Blanchot, Kotazali. Donc, merci vraiment. Du début jusqu'à la fin. Derrière la caméra, la prise de vie, je vois Peggy Bokele, Kelino, Mobala Balox. Tapez dans Facebook, Ilukaye. Il y a un choix. Fait Peggy Bokele. Peggy Bokele, au moins, Mobile, Boga, donc, d'abord, c'est belé. Et puis, la facilité, beaucoup sur la facilité, beaucoup changer la facilité, au moins la facilité. Ça se passe toujours comme ça. On se retrouve demain ou après-demain pour, n'est-ce pas, un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Je vous continue pas profiter. J'en sais pas c'est boyinga. Na ouais. Matanga nanga bobenga frère Patrice. Aya kobeta nzemone yangiebe. Ngebe yo ngebe wo mama ngebe. Nzembo zo apena maloba sika donc ba histoire ya bolimo ya danger. Ba ser pena do ba saison ya pona mitema ba soka mitema. Karaté donc makamno so bien. Merci na Michael Okamba. Donc tukutani karaté dans 2 mois kaka. Ba clip de Jésus Banda. Bonjour Mambessa donc c'est bon. Merci.